Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi votre humble servante Maman MK, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Ma grande famille, ça fait mal. Aujourd'hui, je ne suis pas venue pour vous donner une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je suis venue vous donner une nouvelle vraiment qui fait trop mal. Ndekona biso oyo bozali komona tobanda ko bengaye. Moi je l'ai naebaye na Kingabwa quand j'étais encore à Kingabwa. Il est pasteur, il est aussi chanteur. Ayemba nzembo ya Famalola. Nzembo moko ezaka kende na Famalola. Donc c'est vraiment un chantre de l'Éternel, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Mais la grande famille, nazo kapasi na la biso moi vidéo mais na couvrir ba place mususu o eza que YouTube et koki peut-être ko ba place ba makila na ko meka ko bomba yango si je peux. Mais rip vraiment à notre pasteur et chantre de l'Éternel Famalola. Je suis vraiment triste. Il a été écrasé par un véhicule. Mboka mobimba, mboka na biso Congo, ata mutu azo kufa. Mais batu bao tala, batu bao filmer. Batu bao tala, batu bao filmer. Ses frères, c'est vraiment un frère bien. Azala frère moko gentil. Donc moi, je lui ai personnellement connu. Donc je présente mes condoléances à la famille attristée. Donc courage à toute sa famille et aux fidèles de son ministère à Kingabwa, parce que je sais que azala pasteur na rotier la bino même vidéo ya bandimi na kati ya église ndenge bazolela. En tout cas, nous MK Mbelou TV officiel, nous pleurons avec vous la famille. Nazotie la biso moi vidéo moi mkieto mekakolanda ndenge nini spectacle oyo to ndenge nini accident oyo esalami nako mekako bomba ba partie oyo eza sensible. Ce que oza sensible, je veux te demander de ne pas regarder. Je vais vous demander, excusez-moi, je vais vous demander de ne pas regarder la vidéo. Ça fait trop mal la famille, ça fait vraiment trop mal. Que Dieu console le cœur de partout où vous êtes, toute personne qui a connu notre frère. En tout cas, Nzambe abondisa mitema na bino bisika bozali. To meka kolanda nanu quelques vidéos. Oyo batu batindeli ngai ya notre frère. Ah, liwa à la mort. Et pourtant, ndenge kona biso azo bundana na pasi soki bobo tombola ki e ba kotisi ba kene na hôpital, maybe peut-être alinga ki azala sauver, mais to landa kaka. La famille toutu kolanda moi vidéo oyo toutu kolanda yango bomo ndenge batu bazoloba na bango batu batelemi mutazo souffrir kuisi penze panzani mais batu bazo filmer na bango batu bazotala Nzambe ponini mawesili na mitema bato tokosuka wapi engala mawesili na biso ba congolais partout mutazo kufa bino bozo filmer mutazo kufa bino bozo filmer pasi na yoki na motema nanga pasi na yoki pasi na motema. La grande famille de MK Mbelou TV officiel, un frère bien, un frère trop bien. Nazotie la biso vidéo bomona ndenge nini bazipiki bazlingi mama naibite mutaza ko expliquer ce que zanani mais na ko lakisa teka ndenge nazolo batozo bomba rien que pour na ko protéger pe chaîne na bino pour que YouTube ait sanctionné bisoté. Cœur sensible, abstenez-vous s'il vous plaît. Kayamba bukana
Pasi nzambe pasi na motema. En tout cas, mes condoléances na famille, na kochila bino bomo na ndenge nini na etonga na église bazakolela. En tout cas, mes condoléances à la famille. Tous cultiver ata système o mutaza kokufa na problème. Au lieu de téléphone na yo filmer, lukata moyen moko boye po na ko mema po na azona nous premiers soins. Passe. Mutuka bamenywa